Boko ça l'obligé tant comme au pola, boyiye, bo coopérer na ba garde. La cimetière, boye bo na ba seringue na bino bo bendi ba mayo ya ko pola wana. Et tant yoko ya, ozwi mayo wana ya ba seringue. On a nakata seringue, okomo tangisila, motulitanga moko. Écoutani na mobali. Ataba benga yo za grand maître au supportaka. O mato kita au supporter été. Okoya. Faut qu'il pe suki kaka ke mobali wana bimina moi sa marque wana ndenge maye bembe e pesa ka solo bembe pesa ka solo. Donc ndenge moko pe moi mobali moi swana ko pesa solo. Et akokokali jusqu'au supporter moi sine nanda kuté. Tango ça comme on a déjà ba magie au Mobutu basalaki na yango. Ezalaki ba magie premièrement tango za ko zuwa basi ya baninga na ye ezalaki po a dominer. Ata mutu aza makasi na niveau nini, ata mutu na domaine la spiritualité akoto ke ndoko kota nganga na niveau nini. Mais ce qui déjà que adversaire na yo abimina mwasi na yo, c'est-à-dire que oza lisusu na pouvoir te likolo na ye. Donc magie à Mobutu ezaki ko sala ke abima bongo. Première des choses ezalaki po a régner, a dominer. Exemple collaborateur na ye, abimi na ye. Tango oyo abimi na ye, il faut yebake ako injecter semence. Et tant mobali na ye akoya ke ba vanda na mwasi na ye to ba coucher na mwasi na ye akokuta déjà semence wana na kati. Moi ça libala bat bayebi ke mais moi ça libala oyo abimaka na mibali belé. Boye mobali na ye abenga na été mais mobali pa yebi ke moi ça nga ndumba benga na été. On les ali ba condition parmi ba condition ndoko pesa tango bando. Oui. Ndenge na tiko le bano awa la spiritualité ça na ba principe. Tango au moins si akobima na mibali tango ba ko lala na mobali na ye ya sa ko récupérer o ezali étoile ya batu wana. Moi si wana comme un hôtel a comme hôtel o ya za ko sala ke asangisa mobali na ye na mibali ya libanda. Parce que si permet na nzoto moi si et ça la 24 heures. Yo tango ko sali ye tango ko ya a récupérer. Nzamba Pambola Bino, c'est moi votre frère, le prophète Michel Kanyonga Kinga Sitia. Tu Christ de Nazareth Abimela Kinga, apesinga 5000 bébés. Et Nazana 5000 bébés, on nazo pesa ipa ya ba maman ba botakate, ba papa ba zo botate. Peto bongisi mikolo mi balé ya prière. Oh, à la montagne de prière. Quel que soit âge aux Jésus-Christ de Nazareth est capable de repérer sa yoban. La stérilité n'a domaine à Moussala Pesadi parce que Jéricho est là qui vient mais maïe ça pour le mabélé botakati. Tozana 2 jours tozo lobela sur vaincre la stérilité dans tous les domaines. 2 jours, lundi le 10, mardi le 11. Tous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Luzizi la TV. C'est que ceux qui Moussala ne se maté c'est que na domaine à travail aux astérile. Kozanga te gêner Nabiso Elongo, mata Nabiso Ngomba. Tokosambela chaque jour comme il y a 6h, 12h, P21 réseau dépendre na heure pe na pays oyo sali. Benga déjà na numéro eza na ce écran na yo pour s'enregistrer pour te comme problème na yo. Tungwa famille bakanga bino lien tozo buka nyonso wana na 2 jours ya prière. Lundi le 10, mardi le 11 na Luzizi la télévision plus 243 84 087 52 21. Que mon Dieu vous bénisse. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien
bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote bele bokota la biso mokili mobimba. Merci na confiance bu pesa biso awa na chez Bissou Télévision. Merci na babone na biso nyonso oyo bandima ko consommer ba vidéo na biso. Nzamba pambola bino. Merci ming na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth parce que yende sponsor to pona to pe andima biso awa comme na Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci na Orphelinat Vida ya mami Miliseti Mainga depuis Canada. Baningo babolingo tosunga to soutenir bana bitike na $1 toujours spot ekoleka po ete bazana ya koliate. Merci mingi na ba opi balinga biso te to pesi bino mbote malgré mutama be na bino malgré kindoki to linga bino kaka po boza bande ko na biso. Merci mingi oyo na ba opi balinga biso na pesi bino so mbote. Merci pe na Maman Patience, hein? Maman Patience depuis France. Donc, Patience Mukendi. Na pe chombo tebele ska ozwami. Bandeko ba bolingo, lena nesengo ya koyamela bino, Papa Josué Kitula, to mekape kolobela Maimatali, Kindoki, to lobela pe Maimatali, Mobutu. Et pourquoi à l'époque Mobutu couchait avec basi ya ba collaborateur na bango? Et c'est qui na magie nini? Po esenga nini kuna? Pour Assamarama modèle wana. À travers cette émission d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, pour découvrir Maimatali spiritualité na Muzino Koleka. Je m'avais dit bonjour, Papa Josué, n'appelle Mbote. Papa Josué, n'appelle Mbote. Ah, Mbote mingi, Papa Chic, Nkola Pambola Bino. Sangonin. L'eau les eaux battent la biso. Voilà. To Sambela, il y a moto ban émission na biso. Seigneur, nasi na luboko na onatikili susu chez Biso TV. Balandi nyonso na maboko na yo pe biso batu toza koloba sagesse intelligence et uta toujours epai na yo na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Papa Josué Kitula lelo tokolobela Maimatali tolobina toto na mituna parce que yo ozaki na monde wana tolobaka yango pona ko tombola kisite to pe ko tombola kindoki te mekasi to ko dénoncer yango batu ba ye ba comprendre to pe makambo yango so bakuta na ngona ba vie na bango ba ye ba ko éviter yango. Tout le monde qui à l'époque ex-président de la Mboka, Mobutu, abandonné qu'on soit bassi à ma collaborateur naïe. Et puis on a par force. Voyez ça monte par exemple les gens on a moins ensemble. Est-ce qui on a qui signé les senga kapoete et senga kaka au coucher na ba bassi à baninga. Abandonné qu'on soit nini et pas bassi à baninga. Merci Papa Chic kolo apambola yo na kotuko bandate nsambe abatela yo parce que musalo zo sala ndenge biso tozote ya yo pozo ko contribuer na pamboli susu Maman Marthe m'appelle nzamba pambola yo sans oublier prophétesse Sephora, Maman Kiyika et sans oublier aussi la Maman Israël et Maman Emily nzamba pambola bino. Papa, première des choses futo yeba iloko moko na spiritualité za na réalité belé na kata spiritualité eza kotambola na ba principe pe na ba respect pe spiritualité eza kotambola aussi na ba règle. Alors soki spiritualité etangi ezangi ba principe spiritualité ezangi ba règle spiritualité o ezangi sacrifice ezali sur spiritualité te. Tango za komona déjà ba magie Mobutu basalaki na yango ezalaki ba magie premièrement tango za kozwa basi ya baninga na ye ezalaki po a dominer sur ba collaborateur na ye surtout. Donc il faut dominer le colon na bango. Pourquoi? Parce que
ata mutu aza makasi na niveau nini, ata mutu na domaine la spiritualité, à côté que nous rekotanganga na niveau nini, mais ce qui déjà que adversaire na yo, abimina mwasi na yo, c'est-à-dire que oza lisusu na pouvoir te likolo na ye. OK. Oza na pouvoir na ye, oza na pouvoir te. Pourquoi? Mutu nyonso tu oyo abimi déjà na mwasi. Il y a mutu ne musala, donc mwasi ya patron na ye. Donc yebaka que même patron a rosala lisusu une autorité te, a rosala lisusu na force te. Donc magie à Mobutu, ezaki ko sala ke abima bongo. Première des choses ezalaki po a régner, a dominer. Likolo ya ba collaborateur na ye nyonso po ye asala likolo na bango. Pourquoi? Le moment qu'azui mwasi, exemple collaborateur na ye, abimi na ye. Tango oyo abimi na ye, il faut yeba ke ako injecter semence. Ako tika semence na kati ya mwasi wana. Et tango mobali na ye akoya, ke ba vanda na mwasi na ye, to ba coucher na mwasi na ye, ako kuta déjà semence wana na kati. Yango wana komona na la plupart ya ba grand homme spirituel, na spiritualité, comme na niveau likolo, au moment où mutu mususu, kabwani chambre na mwasi na ye. Pourquoi? Le moment qui passe au vendre na mwasi, na kati mbetu, asa ko sentir makambo zo marché malamu te. Asa ko dominer susu ko banguna na yete. Banguna bakomi ko dominer likolo na ye et aroya ko comprendre que mutaso trahir ngeza mwasi. OK. Au moment que tant que tu sais mwasi na bon, ngano la sur mbetu mona yote. Ba fanda kata kumoko, biloko mwasi alambaka aliaka. Mais comment on a que chambre moko wala la société et voler mususu ezalaka et ça que remona mobali balala kana mwasi nda kumoko mais biloko mwasi alambi aliaka ngote. Remona peut-être abengi maman na ye to tata mwasi na ye to grande sœur na ye akoma ko lambela ye biloko ya liaka. Biloko mwasi azolamba ngote. Pourquoi? C'est-à-dire que à comprendre déjà que mwasi na ye azako bimana mibali mususu. Tango ya azolamba biloko na kati ya biloko azotira mobali na ye, peut-être azako kanisa ba makangu na ye, azokanisa mibali na ye. Pili maki atuni mwasi. Mbala mingi, mwasi adiki koloba vérité te que non azobanga so alobi vérité, les bali ki kufa. Romona mobali alobi que non. À partir à lelo biloko no na bandoli ate. Romona bengi mama na yaya, lambela nga biloko. Romona mbatu mususu no, biloko mwasi lambela ya gaje, aliaka biloko mama na ye. Donc c'est-à-dire que mwasi oyo mwasi akotu ko dominer yo. Pe akoto koto mabele, pe akoto matisa yo. Yango na moni ke no vie ya mobali. Yo kanisi baso ba belinga ba mibali na bango ba bébé. Bébé, nga utso benga kombono so kata. Nasa bébé na yote. Bébé, c'est-à-dire que ayebi ki aza ko manipuler yo vie na yo nyonso. Eza pa na ye. Donc akoto boma yo, akoto sokola yo, akoto la so couche, akoto fukumisa yo, ndako benga nga bébé te. Parce que la spiritualité dans ce benganga bébé, c'est-à-dire ceux qui disent sangai, benganga na kombonga na balela kiyo. OK. Benganga ta chérie, na comprendre papa. Donc imaginez surtout au monde non, même la carte église. Vous verrez qu'un pasteur azako soit bantimi 5 6 7 8 9 10 asobi manabango. Donc azako dominer likolo ya bandimi wana. Surtout ba famille ezalaka ke papa na ngai amoni ke famille eza riche eza ko soutenir une église eza na mbongo akoluka ke akota na kati ya famille wana ce qui abimi na mwana na bango moko romona famille wana et que ça la sous ordre na ye. OK. Donc on moni ke magie ya ko soit ke ozui mwasi ezalaka toujours que pour au dominer ba collaborateur na yo soit au dominer mwasi wana soit au dominer famille wana comme eza makila na bango tango yo ko koti na famille wana tango zo bimana mwana na bango. Donc c'est-à-dire que eza lokona na spiritualité ozo bimana batunyo surtout parce que bozo ça les change makila. Mutuna moko avant de évoluer na yebi ndeko moko histoire vraie ye ayokana na mwasi na ye mwasi bimana mibali mususu pour azwa étoile. Siko wana ezaka condition bande ko pesa batuna kala to pe izali mais comment expliquer phénomène wana oyo mwasa libala bat bayebike mais mwasa libala oyo bimana mibali belé boye mobali na ye abenga na été mais mobali pa yebike mwasi tanga ndumba benga na été. On les a dit ba condition parmi ba condition bande ko pesa batuna bande oyo. Oui. La spiritualité ça n'a pas principe. Principe ba koje bisabi ke le loko ezali awa mkisi na fa ne pas mwasi na yo. Omoni kisi na fa za efa de kola mwasi na yo.
okoto solo pe na mwasi na yo mosusu pe mwasi akoto za na innocent mobali ye moko asa ko amfute mwasi OK asa ko amfute ke kende bima na tel donc a rendre mwasi ne faible tango o mwasi akobima na mibali tango ba ko lala na mobali na ye ya sa ko récupérer o ezali étoile ya batuwana donc c'est-à-dire mwasi wana comme un hôtel a comme hôtel o ya za ko sala ke asangisa mobali na ye na mibali ya libanda et ce que ça là que mobali na ye a récupérer ka étoile ya bato libanda même ye moko ba sana basi mususu azo sala yango azo yebate mobali pa ko to ya penza kuti mwasi na ye boye na mibali je m'excuse ale bébé le côté papa chic dans ce trouve normal donc moi soit dans des hôtels asa déjà o mobali wana aza ko utiliser pour assurer la cahier ba super même bali libanda ya so ko récupérer yango parce que super même dans moi si et ça la 24 heures yo tango ko sali ye tango ko ya a récupérer azwi bo moto na yo ko so étoile na yo bane ko zongo ndenge nini étoile yango bosana ngo nini bon loko moko ezali papa chic moto nyo soto azandenge moko te OK photo ebeloko wana ke makila nyo soto azandenge moko te et la plupart il y a des sacrifices to moi si tango soki ndoko bima akokendo bima na n'importe qui te akokendo luka kaka mibali oyo bazana destin ou destiné à makasi donc oyo bazali na ba promesse à makasi afin que ye akende a récupérer autant azolela na bango ya sa ko récupérer kaka biloko wana ako récupérer ngo ndenge nini moi ça ko to kenda sali makamla ne soto na butu tango azoya akokota na douche pour asokola et la plupart et ça la rami ngoko to mona azana katini na yemoko tango moi ça sokola il y a des esprits de surveillance et des esprits de surveillance bango ba ko récupérer mayoana yo moko moi sokoye baté attention papa chic et ça la na ba touche mususu to moto so mona ko sokola o moni ka moi li dusu moko za ko toboka muso mona ke maye so couler place wana c'est-à-dire que il y a aussi les tuyaux spirituels où les bâtis ça qu'on récupérer et attends qu'on récupérer maïwana alors deux esprits pour expliquer que non mon toit bima qui boye moi si nayo Barim moi si nayo bima qui na batu boye et si tu récupérer par tu es essentiel et comme on a que après quelques temps quelques jours aussi moi c'est na bakoto boyana akia sur le mbali mususu les moments que asa ko zo mibali akoto chance ka mibali azu assisé yo grâce nyo sote sili ba promesse nyo sote comme calé destin ou destiné na yo et comme compliqué atiki yo et tant atiki yo bongo le moment que toi tu vas commencer à souffrir mobali na comme bien mobali na ça bien donc c'est-à-dire ceux qui le connaissent 1000 personnes vont souffrir bazo c'est la gloire ya mobali na ye bazo c'est la gloire ya ndaku na bango bazo c'est la gloire ya ni na bango amoni dans le domaine wana moi si moko ayebiteka comme déjà hôtel et la même là domaine hôtel to ça na ba tebele to ça na hôtel où ezali vivant et ça na hôtel où ezali spirituel et ça na hôtel où ezali ya samba to ça plus ces sortes de hôtels. Au moins un exemple papa moko okoto mona ke papa wana anakati ya famille mobimba a négligé ka batunyo soto mais ça na mona moka kizengi mwana wana basule me boy wa sokola kaye anika kaye et ce qui papa na yi aye okutaka ka mwana na saleté facile ka okoto mona ke batunyo juste bakoto pesa bango 1000 francs mais mwana wana so papa lingo bima il faut tirer 10 000 francs mwana wana so ka beli il faut mona ke papa lenge la il faut pas traiter ko le ka bana nyo soto donc papa yebi ke mwana oya za hotel yenda zo ko sala ke ngala vivre ngenda zo ko sala ke ngala lia nde yenda zo sala makasi ya bande koleni surtout oh ceux qui a kufi et qui le corps remplacé tango ko remplacer ba ko comprendre que le ko sala ki mabe de yango no moni ke domaine hôtel et ça ba sensibiliser et domaine ba sacrifice et ça peut ba sensibiliser et domaine ozo le ba wana ke ba moi mobile ba question to tuni moi ça so bima pona ko kinoko so mibali mususu sali par rapport ya grandeur mutazo mema na kati na ye et ça par rapport ya étoile oyo samba tsana kati ya mutuana nde ko sala ke tang ba ye ba yibi étoile côté complication côté ba yibi étoile complication côté donc c'est-à-dire ceux qui 10 personnes bazo souffrir mutuana ko mona ke ba fonctionner so mata. OK mais ce que tant ozaki à l'époque phénomène bando en place pour na basi ba ke no bebisa ba vie ya mibali
ba technique ezaki nini. Maintenant obebisa mibali à travers nini. Si tolobela l'autre fois ma matali hôtel ningi basi bando ko lo bando ko dans kati hôtel. Mais non, ba stratégie nini basi ba tchak en place pour na ko bebisa ba vie ya bana mibali. Bon, première des choses, Papa Chic, eza na maison, eza na stratégie na yango, parce que Satan a na système ebele. Satan a na système ebele. Biloko bana basi batiaka na misu wana. Il y a d'autres biloko oyo ezalaka ke ewutaka na mboka molili. Et mwana mwasi musu bakoto pese kaka mai yebembe. Bazwi mai yebembe parce que eza na bibembe mususu oyo ezalaka ke bake kokunda yango après 3 jours. Boko sala obligé tanga comme pola boyiye bo coopérer na ba garde ya cimetière boye bona ba seringue na bino bo bendi ba mayo ya kopola wana. Boko to menda tam mususu ata kama mulangi na koka opesi mutu wana ba garde wana tam mususu ata kama $500 $200. Et tango yoko ya ozwi mayo wana ya ba seringue na kati ya seringue okomo tangisila mutu litanga moko oyebisi ekende okomona ke mutu wana soki kaka misu na ye ekutani na mobali ata babenga yo za grand maître osupportaka omato kita okosupporte ete okoya ifo kende okoyi pena na pete okeyi pe soki kaka ke mobali wana bimi na mwasi ya marke wana ndenge mai ebembe epesaka solo ebembe epesaka solo donc ndenge moko pe mobali mwasi wana kopesa ye solo et akokoka lisusu kosupporte mwasi nene andako te mobali wana okomona ke mwana mwasi wana mobali wana akotobanda kolanda mwana moko mwasi moko boye soko otali ye soki babimisi mwasi na ye ya ndako babimisi na moto oyo azolanda bato bazoregrete bato bazotunaki me osiste oyo eza nini atiaka te wapi non eza normal papa batia ma ebembe batia mwasi atia ma ebembe na misu do ntango atala tata wana soki kaka atali tata wana tata oyo nyonso bakosenga ye fasala fukami okomona pe mutu abongo akotoki mandako soki mpe aza na compte na banke akoto vide tout akoto bando santi mpe mwasi na ye te soki ayika na ndako atali bana na ye bakomopesa bana bakomopesa bakanda mwasi akomopesa ekanda atali mwasi azomona ke yo mwasi oyo elongi ekomi lokola chargeur ya telefone so ntango azotala yo kuna akomomona ye akomi lokola telefone ya iPad Android akotika yo akomolanda kuna. Mais ceux qui battent pendant avec un mobile à l'ande la commence au nini et il va recevoir solution réponse parce que moi c'est un d'accord au moment azali qui tout kokoleka. Pourquoi? Parce que batsake ma misu ma yebembe na misu na ye et pour attirer mibali et ça ba misusu akoto zwa kaka maya ya poussière atie na munoko neto likasa atie na munoko na ye azui poussière ya mikwa ya mutu atie na libele tango bokokota na chambre ye akoblige yo nga pona senti ke naza kitoko na senti naza na komare na ba place boy il faut ça la boy tango yo zo sise okosise poussière ya libele poussière wana yo kanisi ke poussière normal eza kaka putulu ya mikwa ya mutu atsenge na libele tango sise yango okomi ebembe oyaki mukolo moko otikali wana ato yo kutie na mibali 5 oyoka pena akutake na mibali makenda kate bakanga yo na koma ebembe. Donc c'est-à-dire que dans le domaine de la spiritualité, dans domaine wana, et ça maison na maison, asana ndenge asale la kayango, asana ba principe oya pesa kana bato, asana ba principe oya pesa kana bandumba, asana bandenge oya lobaka na mwasi nekende, asana basi mususu bakenda osokola bango. Ba komema yo ba kotiso na kikoso ba sokoli yo. Et ça na mwasi mususu oya saki ba biso on est ezali awa yo problème na ça kaka non, il faut la na mutu. Ore ba pe mutu la to ko to la na mutu kufa. Oh, oui. Non, il faut le top pour nous mobile mokola la na. Nganga biso bongo. O tune na bon zela kala tazoya. O mona pa benge beti o tel pe mobile kitoko. Ah, non ça ni fulandi. Tango yo ndimi njokola li bembe. Alors e bembe wana ko vanda na kata nzoto na yo. Nde yenda bandoko sala nini? Abanda siko ko sala ke alingela kayo mibali basi. Akangela kayo bango. Akomi ko sala musala. Mais danger ça la kamoko okomona na tamoko bato marque wana tango liwe ya kapo simbaye oyo deje bemba komi na kati na ye omona ke mutazo kufa azopola. OK. Azopola nazoloba azokufa ndambu. Donc c'est-à-dire que azeko porter
mutakufa na kati na ye. Donc c'est-à-dire que na domaine wana eza na bandenge belé. Yango na moni papa chic na senga na bande ko mingi na domaine na mariage il faut que ça la peine prudent. Il faut que ça la prudent. Yango ne ba pasteur mi ba ko ya mingi. Na sel pe remarque oyo ba pasteur parce que bino ba sana nzambe mingi et ba so ramino à travers moi si ekobo. Qu'est-ce qui fait que au mona mutana kana bon nzambe mais akoyi quand même kaka na ekobo. Ba méthode ni ba ndeko en place. Oh, autant vous avez dans le monde où on a ya mulili, bah, nous ça la stratégie ni pour être beaucoup ça bassin ensemble. Bon, papa chic, la plupart y a basali ensemble. Il faut te belong basabatu. Ok. Ngana le bagelo ko chaque fois papa chic batu basa na base. Ya chute, ya basala ensemble ba porte mingi sa basi. Basi ya basala ensemble. La plupart à base c'est ça ensemble bakanisa babala Yesu. Mais papa c'est que babali mutu. La plupart à base c'est ça ensemble papa chic. Basala ka ke soki lokola déjà que avant tina mobali na kati ndaku. Donc niyo so mobali akoto loba, lokola yebi kaka ka bali pasteur. Tala papa. La plupart ya baso basana tetitesse. Koleka basa basala ensemble basate. Pas yebini. Ah Nzambe asambelaka akenda ba retraite soit lingo sala likam akoleba ke non asambelaka donc romona na se loko wana première des choses mon sala nzamba nyokwami papa ngana mutu katale kama mona na kamunga pasteur wa abombe tia ko kite benga papa na sala besoin no yaka na kei asinga bo solo la yebs speaking ngana na bise kambonini asinga zana ba do expliquer benga bokilo na benga mama bokilo aye disons moi si ya mona na pasteur. C'est ma papa dit comme nous t'es papa dit comme ça na ngote moi na noka ko silika pa papa moi na bité papa il fait so clair abi mun ko lande ndenga za bote la mbeto avimbaka moi si mo bima so alingo lala azui kale so alati azui kola alati azui pantalon coupé mukeo alati azui liputa akangi place ya lali avimbi lokola levi farine bate levi sikoyo wana ni sotuni pour azopi mena mobali pour mobali za pasteur so pour mobali comme na besika wana papa diama kakati il faut banana ko sala nini ko fongola liputa tant si so fongola liputa okoko kuta kuna pantalon après pantalon couper moke après couper moke kola après kola papa na ngai akotia koma kakuna tombo ekotana Mama botika ko sikoyo pasteur ayebsinga papa na osala nini na komi na suka na pesi conseil na koto pesa na pesi conseil na koto pesa après une semaine moi ça yoki deuxième semaine asongele lisusu lelo na zolo banayo awa mwana wana benginga singa papa choix ezate choix ezate na komi ko luka kena luka mutu na luka ta moi simo ko libanda possible de sala mariage donc papa basa liboso il y a destruction, il y a ba pasteur et ça passe na bango. Moi ça so kanisa bali Joseph, même Joseph on a Maria, ba la tra na bon côté. Satan n'a pas kota papa tala, yebelo comment papa chic. Ba tika la remo ko lo bako, Satan a tenté kinga, Satan n'a pas tenté mon tout faire ko kutelo ko na katina yo. Tala, tout ce temps attend, asale mo na jardin d'Éden. Satan la salaka. Il faut yebelo mo Satan ba bengane avant même qu'il est salema. Satan va salier sikate. Tant que Zamba Zosera Mokili, Satan il était déjà chassé. Mais Adam il est mort dans le jardin d'Éden, Azui Bamboula na Bamboula. Satan a dit que ça était. Mais Mukolo moi si aye. Satan a dit que moi swap. Pene yambuma, akuta yete pena mobali na ye. Akenda kokuta ye, pene ya arbre, oba pekisaki. Azako raisonner. Nzete oyo. Nzamba lubaki bali yangote. Pona nini? Et ça la sens. Et ça ni et botanine. Satan a beaucoup déjà pensé à moi si et c'est là qui déjà sire nzete. Oui papa chic. Donc là c'est le connaît surtout. Il faut toyer barake. Tango o penser à moi si à pasteur et ça m'abe. Diable a okota. Ngai na yebi so papa chic na témoignage na ngai. Que na ye pona bluka moyen na kota na boma apôtre pena boma moi sinaye mais pona kota senga kini babi singa il faut kota kendo senga e pondu tangu na ye na libi serkati pesa nga pondu na lia
nazo singa ngona nko atele noko moto nzambe zo lokumu papa asenga ngelo ko telelo asenga ngelo ko nzambe na ngai ya zela atoki eloko pe na kolia te na kenda ngona kati ya toilette na bengi esprit na be apesi ngai zonga kendo c'est le bac est-ce que pondu ba lia ngona ya ndengi wana no kolia biloko ngona nini no kolia ngona na kasa to na nini na ye na zongeli mettons so pesa nga pondu ozo raisonner eloko ya moko tant que ça pour nous raisonner non lien on a nini pour baisser libaku na betise libaku abia papa le sebelité fufu bebelité zana sombelo kwanga akia sombi kwanga azumbongo mzuzu apesinga na kena wese na biba pesinga mbongo na pondu na kwanga sikono sala nini akangi porte papa to condamner problème wezaki ya ba pasteur papa ba pasteur faut belo mo bakutana na bato yo mwasi na ndaku lelo oza fier makambo surtout fier ozo lengela mobali tafa bima na place salela ta moi café o salele café te bima ka ndenge alakina musala nzambe yesu basalela ka café mobali ndonde yesu obosani kaza mbutu tango okoma na bureau atela bwe Marguerite aye papa Marguerite aye na ka moi biloko allié le biku na secrétaire pour l'appeler par ya bakan babimaka na secrétaire ne soit na protocole na ye elle est disponible tout le temps. Elle est disponible mais à comprendre déjà que non patron papa liroza non papa ça a un problème donc chaque fois azakoya azakota l'état na bazo solo laka yango no moni secrétaire soka Julio Mobali secrétaire Mobali anazonga sotaki parce que secrétaire abetra déjà bakalikili ke papa tango yaka anyoko makaboya sala kaboya tango yaki. Donc ba raisonnement mingi zo kufungwa na nzela so ba pasteur ezo uta mingi na ndaku papa ceux qui chambre tala na même na kati ya temple to cela qui na biloko mibale liesse pe parvi papa liesse sa chambre ceux qui chambre ça ya ko bongate papa chic parvi za malamu te liesse pe za malamu te donc bakambo nyonso fu na chambre za malamu yango mo la plupart papa ba pasteur au monde bazo pengwaka soko landeli bien. Première des choses, on va expliquer yo, qu'on va se traduire, bazo koyaka base de la ming basi. Et deuxième des choses, papa, tango o ya yena makanisi na ye déjà ya wuti na ngona ndaku ya mabe. Tango yena en église, on m'a tokita. A déborder. Porte ça déjà, porte d'entrée ça déjà. Satan na kokota routine na pasteur kendo sala, akia sala sali. Et ba misus bazo koya patri ba benga mi pété. Nzamba bengi ete me na 4 kaka keno tikana kendeka la wenge na ngape na bimi na ngali ko sala wenge na ngake pasali achokuta na no ya ye parce que ngana global no ko na papa chike na témoignage na kenda na kuta pasteur azo bondela tanga zo bondela ne bien asa ko sala ba déclaration ngana zo leka parce que mo sala ensemble nyoso tout mo ensemble nyoso tout place azo bondela papa chike et sala kana lumière o ndenge étoile sala kana butu ndenge et déplaçaka les mêmes choses sur ndenge prière wana o mona ki place wana et le so mata atando ki asabi sikani ni fe bakeno il est un chrétien azo sambela et tant ngana komi wana na kuti pasteur azo prier et bon comment qui qu'on a bandoko tala il est appelé ou comment azo servir sambela niveau nini. Quand on est là, on est bon. Azane la grâce, mais ça motoyo a tombé la tata naye. Na continue à diriger l'esprit naye. Na bandu ko mfuté na tindele posa. Kendenge za boye, il faut yo bandako lunga, bandako ko posa moi, bandako ko posa moi. Avec posa moi c'est là. Mon sero kuna okena be téléporte. Le kosa qui na zu message na yo. Tango yaki a bete ma porte. Maman na fongoli, maman boki maman ya mwana na fongoli. Na pesi na diriger sur maman mwana na fongola porte. Bimisa mwana na yo. Abimisi bako mama ibika keno baki osambela ngamoko kaka na mfunya yetu na la musitu so mama na mfutima la muka keno kuta mama kabazo sala na pesi pasteur ordre ndenge zali boye longola mwana bilamba baba ndo kushe na ye na ba e baba ndiko ko kushe na ba mama wana ya la muki aganga batu babima pasteur mbangu na ebite suka asuka wapi asundoli na bilamba wana na bikote bakeno kuna taso bakeno kange ndoki. Papa chic. Donc c'est-à-dire que même bando qui tombe sur les canabutu, ceux qui bakuti ka porte d'entrée ça papa, baokota. Donc yango le monde musala nzambe nde batumi bazokoya to konta na bangote mais sus asana est vrai serviteur. Azo banga nzambe.
mais base ndaku il faut les portes tous en moment na lisolo ya Mobutu nde tande koloba mané ko coucher na ba collaborateur na ye ya musala mais comment la domination yo Mobutu azara nango domination modèle on esu ga koloba ba tout ba koyoka ba jarni à sacrifice à salaki bon na niveau ya ba président Mobutu azalaki léopard. OK. Bon, kobo sanate léopard azani ya maoyo ya makasi na zamba. Ce qu'on a spiritualité za la kandenge nini. Kabila le père tango ayaki Mobutu azalaki léopard, ye sengaki na ye aluka moye ke na ba totem apporter totem aux alikolo, yango akene kozala simba. Simba c'est lion. Mais il y a des qui même Kabila le père a insisté. Ah, c'est la forte. Parce que dans le domaine de la spiritualité, le sacrifice au Mobutu a pesaki. Et c'est là qui likolo. Que y a Kabila. Malgré que nous avons totem. Oui, c'est là qui likolo. Que totem à Mobutu. Mais la spiritualité Mobutu c'est la likolo par rapport au sacrifice. Parce que spiritualité est dans le sacrifice. Spiritualité est dans le koboma. Spiritualité est dans le makila. Papa, même mindengo moni biso ba chrétien, ngai na yo toza makas, parce que ça na mutu so pa ki makila. Ya mwana il faut ba chrétien ba ke ba mingi, et ça na église moko papa nga église wana eza ko uta mingi, ba twana bazo uta mingi na Brésil. Tant ba yaki ba solliciter nga, ba yebi singelo ko moko to ko tongela yo église. To ko sombelo pango. Et ba tselang et puis, il y a un salaire à $60,000. Par mois. Pardon? Par mois. Par mois. 60 000. Entre 60 000, si je ne me trompe pas, de 50 à 100 000. Dans le début, 60 000, nous avons évolué. Nous avons 100 000. Nous avons après 10 ans. Comment nous avons automatisé ça? Condition, c'est là qui m'a dit. La condition, on a pas payé biso, pas payé ça qui? Okoki kozwa panier yo offrande te yo ozwa offrande wana bakotia mutu bango bakotia offrande kota 1000 francs et kota 2000 francs bango bakozwa ka offrande wana longola lisolo ya dim bato msusu ba makambo bazo batele histoire ya dim ezala kandengeni longola lisolo ya dim et na carte église okoki ko belela le fête na carte église okoki évoquer les santé. Condition mort simple. Et salaire va tirer le colo. Papa la plupart bato zo mona baso ke ndokolata babiloko baso kolata wana. Eh na moni be bato belé balati elamba wana ya elamba na moi chapeau bato belé ba pasteur belé balati elamba wana. Bato ça na ba tennis sacerdotal. OK. Ya sacerdoce ezali. OK. Ouais ça la kakita mususu rire wana yo ça moi nani trop. Rire oyo baso kotia ya boy. Wana lata cheboye na moni ba pasteur belé pour ne pas citer les noms. Belé mo ba. Wana zo mona wana za biloko kabal Jeff. OK. Tozana bateni sacerdotal eza bateni ozomona bolimbisanga bandeko na biso basango balataka pe bandeko na biso ya bapapa na biso ya protestant balataka oui eza na batoge ndenge ezalelaka ke na ebilamba elata makanata ya bacérémonie sacerdotale bolingi bobulisa mutu bokomisa mutu comme pasteur bokomisa mutu nganga nzambe nde bakolata bateni wana ezaka neti minganga balataka mpona kodiférencier ke non na kati ya foule oyo baza banganga nzambe mais oyo bango bakoma osala wana yango te ngatango baye bapesi bacondition yango komona lelo na baeglise mingi bato mingi baoleka awa kobelela moto te koevoke makila te mais il faut batangaka bible bien de yango lokola papa magie ya Mobutu ezalaki ba magie oyo na pouvoir nyonso ezalaki nango président Mobutu apesaki ba sacrifice pe azalaki mingi na magie noire magie ya Mobutu ezalaki magie africaine pe azalaki na magie ya bendie. OK. Omoni alors la carte magie africaine ezalaki ke azalo moni azalaki ezate o lelo tozomona bato bazaki no kota ba rose croix ba maïkarina ba biloko na bango ebele non Mobutu azalaki na magie na ye mais magie na ye ezalaki magie o ezalaki magie ya Inde pe azalaki na magie o ezalaki ke ya RDC to magie africaine ndenge ezalaki mais sacrifice ezalaki toujours parce que bon magie evandika na sacrifice papa sans le sacrifice il n'y a pas la magie
Et sans le sacrifice aussi, il n'y a pas le christianisme. Ah, oui. Mais si tout le monde a net, non, tu vois, magie et sacrifice, on a écouté un Zambé, ami Kabimbeka, makile tangi pour oui. C'est que c'est tout à fait normal, bah sacrifier, bah tangi sa makila. Par exemple, pas Jésus-Christ. Tout le monde. Et ça, la différence, Moko. Et pas Christ. Donc, ça, là, qui mingi à l'époque, c'est qui coupait sa banyama. Moutake a celle du sous, moi, je tabanaye, aya pesi. Satan a légué la des gens zambé. Parce que Satan a coupé sa batte. Batu ya. Satan a toi sacrificateur à Satan. Bango ba se ko soit tabaté, ba se ko soit memete. Ba se ko soit ba corrimen. Comme un sacrifice. Et Christ a monaki que non pour arrêter le coup oyo. Que ba créer ba ça la fort. Qu'est-ce que je veux faire? Et ceux qui dans le but que na baboma Elias Amutu. Ceux qui parlent pas pour Moïse Azamutu. Tikangai moko na yana mi pesa makila. Parce que le sang de Jésus-Christ eza makila oyo eleki makila nyo sotu. Je crois et brazo le belelo ko wana. Makila na Yesu Masia eza makila oyo eleki makila nyo sotu. Eza ko ganga ba peuple de Dieu bokozwa na mukanda na Hébreux chapitre 12 verset 34 soit totengira Hébreux 12 mobimba. Ceux qui te suivent mukanda na Apocalypse chapitre 12 okomona ke bazo expliquer biso même. Tout ce temps, oyo papa nangai, Mikaël a bunda na Satan a longa quitté. Mais le jour que Christ a coulé son sang, bitumba, Satan a comme qui faible. Parce que oyo a pour faire ça zambé. Mais n'a pas rien Lucifer, tu n'as pas rien. Il y a Satan. Satan a continué comme il peut s'embêter. Pour ceux qui appellent s'embêter, quand on risque pas couper après. Bisou to ça va longi comment? Bisou to muta kufa est ensemble. Mais pas ya bango va passer jusqu'à présent mutu. Ce que papa chic. Jusqu'à présent, tu lire ensemble. Histoire makila ti le chrétien ba bango te continuera ti lelo. Et tout chrétien papa wa oh ce ba ba te le côté yango mona mutu so le kaka ko ba bwa ki bazwa ki mai ba sala ki boye ba zwa ki makila ba sala ki boye ba zwa ki prière ba bonde le pour mutu na wul livre. Ce sont des distractions. Bon Zambé vente na cérémonie. Christ a lobby le komoko. Oyo a présenté lipa. A lobby lipo bomona. Eza nzoto nanga. Azui vin a tomboli. A lobby vin bomona. Eza makila nanga. Makila ya boyo kanasika. Bolia kango chaque fois pour nous kanisa kufa nanga. Papa sik. Tuna bana ya ndoki. Balia ka kindoki na nini? Na lipati. Mais biso pa kindoki biso to liaka. Na zele ya lipa. Lipo muna kan église papa to tombolaka otolia kanso to a Christ. Donc biso na place to ki ndoko bomba tata na soto bomba maman na biso suko chaque dimanche to lia ka Yesu. C'est pourquoi le christianisme est très fort. Mais na pas na bango kuna bazalaka ka obligé ya ko boma ba tata na bango ba maman na bango ba koko na bango ata yo bomi maman na yo nga dimanche na bomi Yesu. Tant to ya bitumba ka fina longa yo basenga na lia kanzambe. Na lia mutute Nazoli Nzambe. Yango le moni le christianisme et va makila. Et nangamba ça passe na makila. Mais chrétien oyo moni akomi ko pesa makila, asa su chrétien te. Wana sana ngambo mususu. Voilà, mutuna suka tokende na biso na chute ya émission. Nego moko aisa ngala tuna yo. Na spiritualité pona nini diable alingaki kwende kuzwa nzoto ya Moïse alingaki sana ngunini. Papa Chiki lelo ntuga nzambe mutasimbe motema na yo lelo nazaki ko parler bana sur la spiritualité domaine à Moïse. Yango moni ba mingi bazalaka na ba biloko ba yakabalo baka peut-être na moni mosala nzambe la séjour de mort. Il faut être prudent. Kozana pression condamné te. Oyebi nazaki ko seka nazaki selo na mona nanga moko. Mwana na le papa na Congo mobimba muta beta adoration banzemba kitoko lokola le moloto azate nebse mokosi. Oui, ale moloto c'est un grand serviteur que j'aime, je respecte. Papa beta banzemba bia kufa nani comme nani. Papa na monde d'adoration na ko expliquer yo na Congo awa comme na yima pe na Marie Misamu comme ekiminga. Mombaya. Oui, Mombaya yebi banzembe belé. Yango etikala hein? Etikala ale moloto pa yebi banzembe belé. Ebe takanango ba priya kapona ngo. Omoni Congo to zanelo comme so muta kufite to komisi ekra.
Si on t'a bon moyen, azalaka na ye parti grand parti parti ce qui nan. Mais les longs on expliquer yo, tant que vous allez étonner. Na bato nyonso ba bête musique na mboko yo. Et ça na deux personnes. Banane. Denis Ngonde. OK. Papa. Deuxième personne, quand Patrice bato ba yaka bazo loba. Patrice. Ko ça réalité. Ko ça réalité papa. Dans la spiritualité, et ça na deux personnes wana. Je suis en train de dire banda prière. Oh. Papa. Et ça tout le monde a le monde na moni mari me sambo na moni boti krabilo ko wana. Oh mutabeta batoka sama kasawa. Papa, je suis pas Patrice. Même nsembo moko avutobeta awa, abeti nsembo moko awa. Nsembo na lingaka ngo Petro. Ayemba lo makama voyage boy. Est-ce que voyage banga mukonzi? Papa nsembo na banda prière. Mukolo mususu même tozalaka jwa songo ndenge tozolinga to bando te ko te à live nini ngana ko nozulu banzembo lelo te na ko zulu Patrice Akala na ko zulu yo Denis Ngonde papa o supporter cher o supporter wate même yo papa chiko ko pumbwa o luka place okima o supporter on sûr que ton dans les côtés Moïse papa na ngai eza question moko faut bongisa moko si to lebela yango Moïse tango akufaki akendaki na séjour de mort. OK. Tango azo kufa mutu ayambaki ye na séjour de mort Satan yebaki ke non Moïse na séjour de mort lokola kufi nzamba rejeté ye pas Satan yebaki ke non Moïse asumuki aki ko se retrouve na séjour de mort nde nzambe ayi atindi attention domaine la spiritualité za makasi pesa monene ange nyonso to ayaka lobi naza Gabriel eza Gabriel te ange nyonso to akoki koya alobi ke naza Michael il faut bakeza Michael te il a deux anges oto yebi na Bible ba parler biso to tsa ba bado te pakisel wana na para Satana ezali Michael pe ezali Gabriel. Est-ce que cela ndanga papa eza lokola ndenge to vandi boye moto moko ebisa bikeno sécurité chef de l'état ne peut se comprendre otuni Yonan suis à la sécurité du chef de l'état apesio kombo na yete apesio fonctionne ba ange mususu omona ka kendaka ko libérer bato ba vous allez tourner oye ba akendaka ko libérer Moïse c'était l'ange de la mort parce que tout ça l'esprit de mort peut tout ça l'ange de la mort. Et l'ange de la mort a été dirigé par Michael. Et la domaine de spiritualité, ange kotukoyate, allo bakenga mati passe. Ngama ki ngaboyete. Ange messager nyo surtout ce qui a yé allo bakaka que non nazali ange ni Gabriel. Parce que à ça qu'on travailler sous Gabriel. Et peut-être ce comprendre papa. Tokata awa tosugi Michel Lelo awa suite ezali deuxième partie. Mot de la fin pour na émission lelo parce que na fumons les mots très important de relever la émission mobimba papa chiko obomi bato belé te il faut pas la deuxième part suite obomi bato belé parce que bato belé ne loko ba kolela ba ko ba pelle ba ko ba prophète zo ko fongolela biso pas la suite bon et loko ko le bakaka papa chiko ya souke ezali ke bon il y a makambo ya moi na biso bana balandi bossa quelque chose pour na moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment, tout sunga mwana woyo. Sugi mwana yo, akufi, ngai na bino na ye, na papa Josué, tous en a problème na nsambe. Tout sunga mwana wana leka na opération, s'il vous plaît. Na bandi papa Josué a kopé sa numéro ezape wana, bobenga papa Josué na lombango. Moni na YouTube aboy to diffuser spot wana eza nudité hein, eza YouTube apeki saka. Donc tout ça il ba avertissement pour na vidéo wana, bon moni ki a on to sauter, to ko fuiter kaka côté ya sexe à mwana. Mais a besoin na lombango ba opérer. Papa je sais que tu la boni ba ko benga déjà. Oui papa chike attendre komi balemi satu ya mawa bazo benga mais ndenge to kanisa ki ke to kutu ko zwa ta kamwa ta ndambo ya mbongo ya malonga po esunga biso to zwi yango pensa te dans le sens que mokie o bande ko apesa ki biso to salisi examen yo surtout ndenge docteur asenga ki 7 examen
tosalisaki baexamen nyonso tu awa sikoyo docteur baza bakutaki na kati ya mwana mamicrobe lisusu ya makasi epe bamalade ebelebele su na nzoto. Docteur ayebisaki biso ke non en attendant tozoluka mbongo atraite nano bamaladi wana parce que soki babandi koya kotraite maladi wana maladi eza base eye kokutana so bamaladi ebelebele ekeboma ye. De pour le moment quand moi sans fond de bapesa biso tosalisi baexamen nyonso tu et docteur atie ke opération esalema dans 8 jours. 8 jours seulement. 8 jours parce que le bic est à moi naza nango ba ko to ticket juste pendant 2 mois 3 mois. Oh là là, oh là là. Donc le lot oza samedi. Donc le lot je crois oza ba le 9 ce qui le 8 ce qui na bon sanitaire. Donc tu to comme ba le 16 ba le 17 ba le 18 ba le 20 de moi ne faut pas opérer mais na maboko boy papa chic toza pendant le côté ya wana nazo senga bande konyo surtout nzamba ko sambesa biso pona auto yoki pena auto moni yebaka ke soki mwana na lelo akufi komono yo moni ekezala moko ya jugement akufi la tata akufi la mama et mwana wana senga kiteke azalo azalelo asenga pete tongo moko ka ko to kufi la tata ko to kufi la mama. Mais les autres le bakufi la tata kufi la maman mais bien aimé peut-être nanzela ko sunga mwana wana nsamba ko sala ka batela yo pour bana no pe batikala ba ko felente bana wana bazana ka te ko felina place naza ko kamba ko felina wana donc naza penza na batute donc naza ka le boko moko na maman Marthe m'appelle ndezo ko sunga biso na ko felina wana kama mukelo su maman na biso Emily pe maman na ngai penza zamba pambola yo et maman Eliane na Brazzaville maman Eliane ya Brazzaville oza na France nzamba pambola yo makasi asongisa mingi penza na lisungi na yo vraiment zamba zanga to ko batela yo. Donc ya ngwana papa chic même kolia ya bana ezaka ngamoko na sa penza na ba partenaire makasi te mais ba sunga ne fils que moi no za malade penza nzamba ko zanga te ko pambola bino bandeko na ngai bo fungola mitema to sauver vie ya mwana. Merci beaucoup Motola Nzambe na bandi. Message il est qui déjà na botamita malamu to sunga Nzambe ako kanisa peyo ngalo ba ngo ko sunga ba orphelin za ko luna mabele malamu ata lelo yo zuite me bana na yo keba ke yeba ke ba ko bolamu wana ko kitela bango na ba génération nyonso ya bana yo. Merci mingi na sponsor na biso Jésus-Christ de Nazareth. Donc esenga soki na boa ki lelo na ba sumu tumsute to kutani balasima soki azongite. Bye bye. Nzamba Pambola Bino, c'est moi votre frère, le prophète Michel Kagnon à Kinga Sitia. Tu Christ de Nazareth abimé la Kinga, a pesinga 5000 bébés. Et Nazana 5000 bébés, on a zo pesa et pas ya ba maman ba botakate, ba papa ba zo botate. Peto bongi si mikolo mi balé ya prière. Oh, à la montagne de prière. Quel que soit âge aux Jésus-Christ de Nazareth est capable de repérer sa yoban. La stérilité n'a domaine à Moussala Pesadi parce que Jéricho est là qui vient mais Maï est Boloma Belé Botakati. Tozana 2 jours, Tozo Lobela sur vaincre la stérilité dans tous les domaines. 2 jours, lundi le 10, mardi le 11. Tous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Luzizi la TV. C'est que ce qui Moussala ne se maté, c'est que na domaine à travail aux astéries. Kozanga te gêné Nabiso Elongo, Mata Nabiso Ngomba. Tokosambela chaque jour comme il y a 6h, 12h, P21 réseau dépendre na heure pe na pays oyo sali. Benga déjà na numéro eza na ce écran na yo pour s'enregistrer pour te comme problème na yo. Tungwa famille bakanga bino lien tozo buka nyonso wana na 2 jours ya prière. Lundi le 10, mardi le 11 na Luzizi la télévision plus 243 84 087 52 21. Que mon Dieu vous bénisse. Une parcelle à vendre au quartier CPIA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPIA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana
orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo